Bonjour, très chers téléspectateurs de la GoPlus, vous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de produits en ce qui concerne la découverte. Toza bomona chimiste Mukendi oyo akolakisa biso biloko ebele made in RDC à l'aide ya ba plante na biso biloko na biso toliaka ba bio ekoki kosunga biso awa na santé na biso. Papa Mukendi, bonjour. Comment allez-vous? On va très bien. Awa toye po olobela biso na biloko ebele oyo ekoki kosunga biso na babokono ya ndenge na ndenge. Yango wana ntina émission na biso ya lelo yango wana tobengisaki yo mpo opresente biso petit à petit biloko ozosala biloko nini tokoki kosala pour ke tobika na babokono ya ndenge na biso. Ok. Bato oyo bayebi nga na abo bayebeli nga mingi na baémission littéraire, baémission ya recherche scientifique, produits cosmétiques et puis baémission ya art. Mais cette fois-ci, tozolobela mingi baproduits alimentaires et puis médicinales. Alors, mboka na biso eza na matiti nyonso esengeli kozala na mokili mobimba, mais mindele bayaka kopesa biso haine ya baproduit locaux na biso. Mingimingi bazalaki koafese yango na kisi ya kokoke mpe baza kobenga yango eza iloki, eza péché nde tokotaki na makambo ya pharmaceutique. Produit pharmaceutique mingi euta na chimie générale d'abord et puis chimie pharmaceutique. Mais yo moko oyebi après plus d'un siècle ya utilisation ya baproduit wana bokomi komona baconséquence maladi misusu ebimi oyo toyebaki yango te. Maintenant na bango moko bamidele bazongeli matiti ba maladie ya grave lokola bacancer, batumeur ya ceci cela, bango moko bakisi na bango ya chimie industrielle ezokoka te na pharmaceutique bazongeli baplante. Bato nyonso bazoyeba mikolo oyo na Angleterre, roi Charles ya Angleterre lobaki ye moko na miko alobi bameki nga cancer na nga bameki bakisi nyonso traitement na biso ya accident ekoki te. J'annonce au monde que je suis sous traitement maintenant, il y a la plante. Voilà un peu comme introduction. Il y a un de l'eau, tellement que le sujet est belé, l'eau n'a pas de sujet monté. C'est vrai que tu as un problème dans la santé. Problème au babin à obésité, au babin à babourou. Dans les années 70, tata moko ayaki awa tubi Nzaka exposera na foire nene, je ne sais pas si c'est 200 kilos ou combien. Et le wana babengaka yango obésité et comme malade na bamboka lokola États-Unis, on a déclaré ça que ezali calamité parce que bana mike ya 14, 12, 13, 14 ans na États-Unis bakomi ebele na obésité. Or, obésité, ça signifie incapacité à kosala mosala, incapacité à kobota pour na bana basi parce que la graisse etondaka na nzoto na bango. Et puis même les hommes obèses bazalaka na difficulté ebele sur le plan de la tension artérielle, du diabète, et même sur notre plan de libido masculine bazalaka na problème. Alors, à partir de nos plantes, ndenge bomoni yango na mesa ya toconcocte formule moko oyo napesi yango kombo ya cure amaigrissante, cure ya kokondisa. Ezali na produit chimique ata moko te, eza na babilei oyo elongolaka graisse na nzoto. Voilà un peu comme introduction. Question moko ezali tokoki kokota na
profondeur. Alors motu mosusu mpe na koyeba te akoki na ye mpe kolia bilia en mangeant esali mpe comme produit moko ya kokondisa. Oui, nazopesa exemple. Dans le Bandundu, c'est rare okuta un originaire ya Bandundu obèse. Le Bandundu soki abotami awa na Kinshasa akoli awa, papa na ye soki azalaki membre du comité central na biso ya kala wana mpo bango na bamembre ya bureau politique na bandako na bango babandaki kokotisa biloko ya ndenge na ndenge ya régime occidental. Nde bana na bango sikoyo obésité ebandaki juste après l'indépendance. Mais bandeko na biso ya Bakongo ya Bandundu, régime na bango ezalaka déjà d'avance, naturel et amaigrissant. Ndenge baliaka misili, baliaka mikuni, baliaka lisusu régime na bango wana napesaka bango mingi biloko ya jaune wana oyo ezalaka bololo bakonsomaka yango biloko wana eza na graisse te. Quand ça entre dans notre corps eza régime moko oyo eza kofaire stocker graisse na nzoto te. Na Bakongo baliaka wangila, baliaka mbika, baliaka bambala makokolo biloko ndenge wana. Vous voyez que moto azokonsome ngo ayebi te, mais azogarde ligne na ye, azozwa graisse na nzoto te. Ndenge olobi wana okozala ozolia régime moko oyebi te eza amaigrissant. Alors soki tolingi continuer mpona biso awa na ye nature na biso amaigrissante eza na 3 produits principaux. Toza na dongo biloko nyonso wana nazali koseche yango epuis tonika yango kosala yango poudre. oyo tozomona awa dongo ya mbuma nakausi yango na moi, kausi na moi, nalekisi yango sikoyo na molinex yango ekomi poussière. Awa bakobimisa nini? Awa nde le produit principal amaigrissant. Dongo bomoni wana ntango ezokota na nzoto na biso ezali comment on appelle ça, dissoudre la graisse. Une réaction de sorte que ils ont dissoudre la graisse et cette graisse là se manifeste sous forme d'urine. Quand la graisse se décompose, nous évacuons ça dans la masuka. Mais dongo nde élément principal na traitement ya amaigrissant. Yango moko déjà soki ozokonsome yango pur yeba ke oza kodegrese nzoto. Bongo soki ozolia yango eza na poudre te buki kaka. Mais kolia wana eza alimentaire et ça contribue toujours na entretien ya nzoto na biso. Mais sikoyo soki olingi sikoyo oatake sikoyo bokono wana ya obésité wana il faut kala pur. Parce que omoni kama poudre oyo totie na sous-place oyo eza euti na omoni mipiko oyo batiaka ya biso ya dongo wana il faut 4 mipiko. Ntango okausi yango na moyo ediminue volume. Ntango okonika poudre tala ndenge ezala sikoyo soki ozwi kaka cuillere moko oya poudre oyo otia yango na biloko no ya kolia, ntango olie omeli mai una na estomac avimbi elongoli yo sikoyo apesi okoka nzala pamba. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que dongo ou bien gombo ndenge babengaka yango ezali l'élément principal ya kini na biso. Mais en dehors ya dongo toza na oyo ezani
oyo ezali bakinois bayebi yango mingi te parce que eza na régime na bango te. Mais au Kasaï, c'est parmi les légumes oyo bakonsomaka mingi. Babengaka yango kuna zaula. Eza algue. Ezala toujours pembeni na mai. D'ailleurs, ebimi mikolo oyo na kitsuka. Na bamabanga kitsuka wana. Na français babengaka yango spiruline. Spiruline oyo bomoni biso toyebi yango avale. C'était la deuxième fortune ya Sénégalais. Le Sénégal est le premier exportateur ya spiruline dans l'Afrique. Parce que quand tu as la pharmacie, dans l'alimentaire, dans la cosmétique, vous allez produit très riche. Spiruline fait la côte ça va la cure parce qu'il y a un groupe d'abord les enrichissants, vous allez faire comment on appelle ça, et ça n'a pas fibre na biologie. La fibre il y a des gens pour lutter contre le cholestérol. Mauvaise graisse, oui, ça va faire. Mais spiruline, les gens ont vécu ébélé. Même la produit va souffrir. Ce qu'on alimente, on a spiruline. Formidable. On a bâti un go, on a bâti un formule. Pour finir, on a fumbwa. Fumbwa na biso otoli aka wana kisasa. Aliment principal. Le fumbwa est appelé un produit médicinal. Pourquoi? Si vous avez poussière dans le monde, vous avez la diabétique. Ce qui est comme tout ça, fumbwa na yo, et l'eau qu'on y a sur le nest tout ça comme mourir. Quand moi, il y a l'eau sur le quand tu as un mourir, il faut poudrer. Ils attendent la sandwich, c'est pas pour moi. Ils attendent l'eau sur le Madès, Lunda, Fumbwa, et stabilisateur, Fumbwa, c'est vraiment un produit très efficace contre la glycémie. Alors, on a pâtissé en gros, kir nanga amaigrissant. Na kir amaigrissant, bango nyonso biso tokokuta. Alors, posologie na yaza ndenge. Soki bango nyonso bakutani batiaka na molangi, omoni molangi na biso mesure baponi mpo na ngai na expérience na ngai eza molangi na biso ya molangi normal ya mayonnaise koloba ya monene wana te molangi normal ya mayonnaise c'est ça ma pure. Il faut patient asala tout asisa molangi wana dans un mois. C'est-à-dire quoi? eloko nyonso azolia pendant période wana azozwa ndambi ya poussière wana tout ce que vous consommez sauf les liquides, hein. Il ne faut pas que tu aies la liquide parce que si tu tiens la liquide, tant que vous mettez là, d'abord, il y a dongo wana et le liquide, deuxièmement, poudre wana et vous mettez la coupon à cause du sou dans la liquide. C'est quoi le soki au milieu en wana poudre wana il est là-bas voie respiratoire. Ce n'est pas bien. Il faut que tu aies un canal de l'eau, il y a des gars. Il y a l'eau, la bouche, le soulier, le panayo, la macoca. Il faut que tu fous la viande. Je répète ça. Et dans un mois, on m'a dit la balance, on dit qu'on fait 5 kilos. 5 kilos. Il faut les regarder 5 kilos la graisse. Effectivement, parce que le local va dire ah, est-ce que vous avez maintenant, ceux qui ont moni qui vont voir les attaques, c'est qu'on doit continuer au bac deuxième tour. Les détails m'ont dit ceux qui ont ligne efficacité la cuve au bac ici pamplemousse. Nous sommes mis 10 pamplemousses pendant 10 jours.
olamuki na tongo okati moitié ya pamplemousse ofini jus nango à jeun na tongo omeli moitié obombi moitié mosusu na poko avant ya kolala ofini moitié mosusu pendant que oza sous traitement. Alors ce qui dit pamplemousse on est sili on continue kaka na kilo. C'est vraiment un traitement 100% bio. Ils ont équilaté, ils ont la condition de... Ah bon, un détail. Pendant le traitement, ceux qui va médecin va prescrire kisi, par exemple, anti-malaria, anti-inflammatoire, anti-grippe. Ça n'a aucune influence. Vous devez continuer à faire vous avez le pot là, qui se dit là-bas. Ce que vous avez qui se dit, vous dites qu'il il n'y a que des aliments. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a que des produits 100% naturels. Voilà. C'est ce que je peux. Oh, normalement, il fallait qu'il y ait un moulangia. Mais là, je me suis salami, mais je n'avais pas pensé à ça. Mais peut-être prochainement. Prochainement, dans un mélange, il y a un produit au produit final. Voilà. Mais c'est quoi ce qui m'a déjeuner? Il part, attirer un sous mwamba, akabati solution finale na biso wana. Parce que ekozala na biloko nyonso. Kamati solution finale na peka poussière. Poussière kaka. Parce que kamata nyonso oyo na proportion ça dépend sur natali wana ngande na obésité. So natali degré ya obésité na yo. La formule n'est pas unique pour tout le monde. Si une amie dit bon, yo aux autres cas répondre aux autres je varie les proportions. Proportion il y a donc petit, il y a fungo hématique, donc je prescris selon état ya mutu. Wana eloko nyonso kolia. Ozalaka na mulangi na wana pembeni. Otie likolo ya likanda yo. Soki ozolia voiture par exemple otie okontinue kolia. Ndambu kaka omoni biloko ya naturel esengaka excès. Oyo omona yango moke ntango ozozwa me na nzoto osala mosala inutile et puis produit naturel ezalaka boye. Soki odudi yango nzoto ekokonsome ka quantité nécessaire ya journée nzoto na biso ekalkuka soki ezwi quantité na ye ya journée wana tout le reste vous dégagez ça tout le reste et puis baproduit mosusu kutu ezalaka soki ozwi yango naturel mais osurdose olobi nalia ebele mpona maladie esila meki okosala diarrhée mpona nini nzoto ekokaka ntango oyo ya jour le reste donc c'est inutile ya kosurdose zwa kaka dose na yo ya jour d'ailleurs omonaka bakinini na bacomprimé batielaka bino mwa mbuma mike bayebisi bino mpe komela te te. Donc le corps n'a pas besoin ya baquantité ebele mpona kosoigner maladi kendeke kaka na ndambu. Voilà, bandeko bino tozolanda biso bomoni fumbwa ndenge komi poussière komi poussière tala dongo oyo esalaka makambo ebele mais awa ekomi baproduit moko amaigrissant oyo lobi ekosunga yo na obésité na bilialia okoti bashawarma mingi biloko ebele mingi pizza banini toza na babio na biso ekosala ke okita ozonga no normal ndenge bandeko na biso ya bandundu bazali ya bakongo aleza biloko na bango awa na moni
biloko tomoni wana bafumbwa badongodongo nde ekomaki poussière tokomi na étape mosusu ya bahuile eza liboso na biso awa papa mokende ya koexplike biso moko na moko ntina nango mafuta yango euti wapi ebimi ndenge nini mpe efficacité nango na bamaladi na ndenge nalobaki na baplante na biso toza na baplante oyo ezosala makambo ya kolia makambo ya kisi ya koprese bamaladi epuis makambo ya beauté donc tobengaka yango cosmétique sikoyo mindele basaleli biso baproduit à base ya hydroquinone oyo ndenge etumbaka bamama na biso mais na nature toza na baplante oyo esalaka misala nyonso wana awa nayeka na baéchantillon par exemple mafuta oyo euti na wangila oyo bato bayebi bien oyo toliaka mingi oyo nalobi nazopesaka exemple ya bandeko na biso ya bakongola bango wangila ekotaka na régime na bango mingi me bayebaka te ke eza mpe kisi wangila ezokoagir na ndeko na biso na bamakambo ebele ezoregule makambo ya tension makambo ya cholestérol na misisa makambo ya rein neti motu soki azobela calcul mabanga oyo esalaka na rein au lieu ya kokende osala opération okesoumettre kaka na huile de sésame malembe omona petit à petit mabanga nyonso wana eza kokolela bato oyo bamonaka ndenge ntango bakokende nde ya paralysie omona bakinésithérapeute bapakolaka bango nani mafuta moko boye avant babanda basali eza huile de sésame euti na wangila mafuta moko formidable alors eza mpe kokotana na makambo ya traitement de cheveux ezokota mpe na makambo ya peau lait de beauté ezokota mpe na alimentation par exemple ici oyo ezali défisant nanga on atilisi mpona suki naturel oyo euti wapi euti na sukuma wangila jika makambo ya kotia boya na mai na ziki eza te okanataka deux de champ bakoli na maboko d'ailleurs na abo yai nani tosalaka démonstration ya défisant oyo maintenant oyo ezali anti alopécie alopécie nde babandi ya bamama oyo bakatanaka suki liboso ya kozala nyonso napesi yango nkombo anti mabandi mais ezoconcerne biso bapapa te calvitie ya bamibali ezali lié na ADN donc c'est dans notre code génétique mais mabandi ya bamama eutaka na traitement na bango ya suki kobendaka suki alors oyo eza na biloko ebele na kati omoni couleur nango na bafumwa na ezokota safu comme produit principal tozokota piruline ezokota tina makasa ya nani oyo bato mingi baliaka oyo eyebana mingi awa moringa ezali tina nani lisusu ndika mafuta ya ndika te mais sikoyo le ya noix de famille parce que ndika ezalaka lokola kokoti ebimisaka mpe miliki mais mingi basalelaka ngo na kokoti alors biloko nyonso wana otiaka ezali mpona anti alopécie remarke ke nyonso ezaka 100% bio eloko moko te ezala cole ezala nini ya chimie ekoti yango mais naza na technique na batelaka pour finir mpona lelo naye na oyo anticacile
Antitasir oyo eza pomade mpona bamama oyo bazaka soki alongoli meshe ubien ata soki akangi suki nkola fungoli soki asanoli tala liboke ya suki ezolongona bisango. Alors ce n'est pas bien. Pour empêcher cela, la salle pomade oyo eza à base ya lait de noix de coco. Mais soki ozotafuna cocotine mai moko ya pembe ebimaka, c'est le lait de noix de coco. Alors base nango wana. Voilà un peu mpona lelo. Awa namoni